Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, amis du public. Naga naza kuye biso Diko naga Kilema tukindeko Kutala na biso Avis de public Diko nagako Kilema tukinde Parce que les longs deko Eza nefin Parce que les longs deko Toko sepela Yemo kopé Oye punenga Avis de public Et benga kea Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CP La TV. CP La TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CP La TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion. Ah, et ça l'ine copier la moto. CP La TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Megesi ngai bon naki so ekota azai ko sibana na cadre parce que cadre na ye abanda ko considérer ngamba parce que tendresse go wana cadre na bien ke babina ba bien go point na bin ko ngumbama na monda a manquer na resto platine linga ba lien ebele ni nyango sila katenga na ye na zai ko sala ngona na ignorance ceux qui pétent on a comment prendre na kitambo na zai ko sibaye ça n'est rapport c'est soit lié cadre parce que azai ko proposer na taper place au kende ko vendre des ala quitter tendance limbisanga na vérité on a bombela kiyo lelo na ebisio vérité yebisa papi cadre ngai charge lisumo na zaki nango akwa ko luba yango wana tendance limbisanga azo ombanda na ete tendance yebaki likambo oyo te kende loba yango na bato yango moni bandeko na ngai na lobi yango awanga na kasi apo séance ali boma te pa benga ngai bisanga likambo bonne vidéo botindela merci bon dimanche bonjour bonsoir na ba écouter bango en tout cas bon moi na saki vidéo mo rekoti 4 hier méga silenga na imba na somba méga pour moi même na changer place bokota kota la musique na bokota kota bobini pour la coiffure nanga uli aote en tout cas bandeko na ngai ba musique na ngai na baka na bino boye donc na ndolo ba vérité et kozana ba o ba ko ma combattre nga pour ba vérité mais na kolemba te na ba vérité mais o za moi 3 minutes moi 4 minutes ça pour répondre moi no cadre pédo cadre tout fait cadre nga tendance la sirène peut-être quand on a pas vérité te papa c'est aye moko abengi nga ebisinga vérité parce que vérité on fait bimisa ngo na batu bamba yo kango et puis il faut yo répondre nga il faut répondre nga tina mono penza ko on le côté boya makambo ezali minene ba muziki nanga boya makambo ezali minene na obimisa papi cadre. Bonjour Fatou Ebenezer, Chora et Cindy, ah Victoire Trésor. Problème est aboy, nga tendance à sirène na vanda qui na la dans l'été. Na okende prière, na ok prière. Ah, nous peut-être connexion pour les. Na ka poser benga tendresse. Oko limbisanga nga o papa. Ya nini. Na biso sai nini. Est-ce que nzambe pas ko limbisanga yi? On va poser un test tuninga. Est-ce que nzambe pas ko limbisanga? Nga nzambe limbiso te pourquoi ni? Habité fona bimisa likambo tendresse nga na kolobango mais pour nous doit tenter bonjour Grâce Moïna le cœur du boss nga binzamba kolimba c'est les poulous bonjour en toi vidéo vous on va partager en ouais Yves Makambo
Yves Malou ozapi Kishasa makambo zapi oyebi ke ngabi n'est pas possible problème eza nini loba na ngai tendresse bato batinga ba vidéo au mona na afinginga amankenga respect belé amona nga zobate pour na vandi sui tendresse dès la fraise fonga na mato yoka abi tendresse ko bomba likamute loba vérité onga na oyebisa o ce qui nzamba ko limbisa nga ezanga malampo ezaki charge nga zaki na mutema Francis Linaka bonjour yaya ngabi problème ezani abanzo lela ngabi se tika ko lela paposition lela poani sola nanga nzambe atunga so nzamba ko limbisa nga ngabi akolimbisa yo tendance na lo ba vérité o yo pe lubango na ebité so ba dokomona nga mabe ngabi ezani Zélia de la fraise na boaka toujours musique nanga bozala ka na ngai oyebi ngabi nini o tendresse papi Kader abanda ki pede kala ngabi ya solo tendresse obi tangu ayeko vanda pa na biso to ba bengana ka une église ngabi loba lisolo wala nga sirena na salaka te loba nini onde zaboye mwana na vumba ki pede banda kala tozali kosanctiona nazali kosiba ye ntangu azova na ndako na biso pa vie sango noko sango ayebi likambo na oloba soki nazali kosango ye moto abandaka nazalaki nanga mpe donc moto ya liboso oyo abimisanga mai moto ya liboso aversisanga océan ezala ye papi Kader azali kosisenga peni nga mpe na nsima or ke ava wana abandaka yango na camarade ne moko soki kombo nini yango wana kombo ekiminga abitandre soki awangani tune na ndako ya vie sango tozali kosala yango te pa noko na nga na ndako ya vie sango aloba vérité epuis tendresse limbisanga wana ezalaki te ozali mwasi ya kokombattre na vie na nga so nika mwasi akomisaka mwasi ako adversaire akomisaka mbanda na ye ti age kokoma mpe tokoli ake asente me tovandaka esika moko ekoma tokoma wasala yango rapport ezalaki ya chaque jour donc biso na bamaster na nga aze so lelo asali na master olobi asali na master oyo kipede na ye après nga mona eza en sens te par après tant tokoma kende oyo na kishasa tozoki tanda même tant tozoki tozanga problème ndako nga biye eto mo vana kitambo nga biye pa na ye est-ce que yebi ke na coucher na Kader plus de 10 fois nabi Jésus nabi okosanga bi tendance nazo ko avouer za charge nzamba limbisanga abi nzamba limbisanga ngabi ba plus de 10 fois na ndeni abi tendresse mbali boso tango na kimukoto na vanda pa na ye awanga na te ezala lundi moko yebi alataka boxer à noir ye papa c'est un noir il y a la texture ya rouge balali ye papi Kader azomela papa c'est ya mabele andi ko mela papa c'est mabele asiseye papa c'est asibi bakoma ikosiba na ye na papa oseyon donc ye mwasi Kader oseya mobala siba ke na lisoko abeza lisumo na ye bakite sikoyo tendresse na on a biso vérité on a bon nzambe akolimbisa nga to te bonjour Suarez la douce hein oui Maria Rose papa c'est moto ayebi singa na ya koloba yango papa c'est ye moko moto ayebi singa bi tendresse na lobi yango kanda na moni biloko mwana na sel ba vidéo afinginga azolo baba n'importe quoi azolo baba lokuta tendresse ozaki ignorante tendresse oyebaki yango te nasalaka yango kala na ba sentiment moko boye po ye moko moto ko bandango soki tembe ba journaliste ba benganga na WhatsApp na koloba yango comme yo zaonanga ye pa na ya bia za na application directe ya Facebook direct yango nanga na loba na lobi on a sentiment na ngate et puis nga somo par là j'ai plus vite compris bien bon donc il y a considéranga mbanda na ye or que ngai na yeba ki eloko te bazo sa ba bêtise ba bango mibale alors Kader nga tendance la sirène peut-être quand c'est qu'on a yeba ki vérité wana na yebi yango nde lelo oseya benginga na WhatsApp ayebi singa ngonde lelo ceux qui n'ayeba ka bonjour vieux ceux qui n'ayeba ka ngo kala mais na pote o kala
cadre naza mbanda na yo te soki oze ko sa rapport c'est un avis na océan aze ko sa par ignorance et puis na kimukolo yo to provoquer ke bo sala yango lisusu abombaki yango amonaki eza charge yango lelo yo ayebisi ngai papi cadre arrête na mbanda na yo te takutu ya obengo gou cadre nga naza mbanda na yo te nayebaki vérité cachée wana te Irsil Pulu na bomba te ye azofinga nga me nga na ofinge te nga na lobande ba vérité na ye likambo na moto te et puis amoni pe lisusu ke nga tendresse la sirène oyebisa na ofongola bino misu bamoziki na nga ya poto zele la fraise kishasa makambo yaya kishasa makambo bozi ya pardon na bongisa saka ezo déranger nga kishasa makambo parce que d'après ye 4 heures akanti papa c'est ça vérité wana ok na yeba ngote et ce qui a poussé papa c'est à lobana loko lelo à moins ba vidéo cadre asali ti cadre azo finga e pona eta azawana yango poussé à lobango habitandresse lelo azo finga ngai naza na boye ya yebi lobi na ye kasi lelo nazo mena sibe na kote likatandi funit ando ka bilengit pona lobango te le asona bonjour yaya elenge ye odo de les garçon noble vraiment yaya bandeko nanga bamoziki nanga bobi kenga na makambo aso na kosaka te awanga nango te kade ko wanga nango te oyebi ona oloba papa si azali boma te po benga ngai bisanga ngo na yeba ke to oyebinga so na yeba kyango mais dès le premier jour na ngade na loba ngo na batu me na yeba ke na yebi ngo lelo mokolo to comme na tango ya suka luka obongwana comment mutu moko aussi bagabasi pe basi bakao finalement est-ce que c'est normal ngana mbana nti na ebe makamu na bino te le ya bonjour ma chérie Dorcas Kongolo et si les poules ce que ba moziki nanga boy bisanga mabe nanga eza wapi est-ce que ngana ebe ba secret na ba est-ce que ki mosa mbane na papa aussi na eba ki yango te nazo constater je jure à la tombe de mon père, papa aussi un homme tabenginga ayebi singa ngo bazeko sala ena papi Kader. Papi Kader, tu te trompes. Tu pensais que nga na be vérité que na yeba ki nanga ngote. Na yeba ki ngote ya solo na yebi ngonde lilo. Alors banda lelo na mbanda na oti. Oki na mbanda na oti pour cette linga bisanga te ke yo ozaka mwasi na ye bo se ba ki pede na bino ki bondoki na bino ki buzabulu na bino ki bo satana na bino na yeba ki ngote ozolandanga donc longolanga na linyemba ba mbanda na yo nga na mwasi nga ifo mibali nde ba sibanga yaya elenge eye ngai nazo sa jugement mutu te soki bomoni ke boyoka e boyoki ngande vérité likambo na moto te ba Yasmine du paradis kuku moziki zele la fraise ba pede bazana zuwa koleka basi ya solo ko zele la fraise bien solo Shadrach et poissa à poissa rien que la vérité de ta part oui mon frère oui Shadrach tous mes fans qui me connaissent o bato balingango ba yebinga ba bi ke tendresse ba vérité celui que moi na yebi on no lo na yebité na lo batin. Mais je suis sûr et certain aussi à temps ko sangate pour atuninga tendance que nzamba ko limbisanga so Kader yo okoluka guerre nanga na angus de quoi ngana yeba kite bozaki mosamba ya pose I get ineza oh ma copine nanga bozala kaka na papa osea u bokabwana na ye ya to kabwana kala azara pe asute to kabwana kala ineza I get to kabwana vie na okala na koti mois d'août bokoki pe koyokana na papa océan na ndenge papi asebi na émission Maria Rose na yokali na été bon ce que ça na yokana na ideni naza na kosela batu likambo te odo de les garçons nobles yo lobi na okaka vérité oui yaya Maria ce que zo douter nanga ya problème te mais nga tendresse na lobi oyo papa océan ayebi singa papa océan azana ni mikimakango ni relation na bloka écoute na bloka ka na bani nanga na ko fongole pa benga na peine normale grâce Moinat le cœur du bois du boss
Vraiment. Oui, non, na répondre oui, na ngana répondre imbécile par les silences mais na moni yango eza charge na ko bomba likambo te. Boye bingati. Et puis na ko comprendre après nga na salle analyse boye. Na bité musique na so mon analyse na mabe. Na salle analyse na moni donc pour c'est loko on a bien ce Kader a pensé que le ko il y a possible de ça connaître pour c'est ayebisanga. OK, na yebaki na ngati. Yango ndo zonga mbanda. Po so tunier au lieu inela tendresse nini. Allo bakaloko ala inela ngati. Nessa so ndena bengana kay na ndaku po azai so coucher na ba fille kuna na Pointe Noire azana tarif na pas coucher na fille a coucher na fille il faut payer sa tarif ko si c'est a payer prix sans ko si c'est prix sans préservatif prix ndena bengana garder la haine tout wana ça banalise po na bengana kay na ndaku nanga yami satu tant amoni azo fongola bana poto vérité ndenge bango basala ka numéro 1 yé Papi Kader akendaka sur la longue na ba savon akendaka rozwa na ba poudre ya domination aksiblaka mingi basi ya bato ba mabala basi ma so tali même basi so na kosa ayebi basi ne tout o ngana yebi o atianga na contact na bango bazeka basi mabala vrai ou faux po aistroka ka bango nyoso wana azalaka ba so aboti mwasi aboti na mwasi so aboti ne mwana mwasi wana nde ya kobalaka na vie na ye eko arrivé bota banalise eko arrivé aboti na fille bazana ye wana a escroquer basi mabala bambongo ebele po atinda mwasi na France et lelo mwasi wakendeki pe France bakangaki mwasi wana mwana na faux visa to bakangaki mwasi wana mwana po na faux visa abengi ex na ye pe mwasi watalibala po aya ko libérer ye exabio liboma kando escroquanga mbongo obike Kader abali deux fois abalaka mwasi liboso tout rami bala kimia soto tout to kimatoke na maison comme na monga fula basala na monga fula on a lobo est-ce que nazo kosa no makamutu na englobe yango na sangisi yango na seba analyse Kader azeko zwanga lokola mbanda na ye po azeki mwasi tombe na portion de deux po na biseki vérité oyo ye asali ndenge escroquer moi so bazana ye est-ce que moi so bazana na Londres wana ayibi ke mbana na za déjà na France so ba vérité moto bomba kaka ba vérité moto bomba ba muziki nanga est-ce que o acto basala na papa aussi est-ce que nzama kolimisa papa aussi est-ce que nzama kolimisa papa aussi Maria soko zondi maté luka papa océan na Facebook na koma Olivier Mandela luka e benga e bosola e pisonga na lobi okinga donc c'est pas la peine oloba so indeni zela la fraise sola na Maria panga na sa direct ya do mwana sola na zate ba muziki na lingi bino mingi na linga bino mingi na lobby vérité likambo na moto te bobi émission na likambo na moto te na ko ba vérité na ba 12h na za na système sur le bino est bien on a tel à cabino et puis pour comprendre Kader alinga ko tsanga na distraction ponga na lobela no ba vérité cachée té ya ba fille chinoise comédienne chroniqueuse ba chroniqueur ba comédien ba jeune kino bazo sala ba muziki nanga bandeko nanga ya basi na kolobo be vérité ata ba sali tout na kotika te ngaba ka vérité likambo na moto te na kolobo be vérité na kolobo be vérité Kader bozako siba na papa océan na ndako nyoko sango oyebi nga tendresse na sala te arrête nga za mbanda na ote na be vérité ante ne bengo lelo papa océan bisi vérité na bomba ba muziki nanga mabena nga ya wapi yo mabena nga zapi zeli la fraise mama yamayo hello na mondo te hello na yamayo mayonnaise artiste solo ya nanga moko hello pululu hello pululu ko sekate ya to baka be vérité comprendre na bomba bena nga za wapi boye bisangai zeli ya la fraise bolobelanga ba muziki nanga mabena nga eza wapi o lelo mokolo ya lelo toki kokanga pona video oyo pona Papi Kader azabanda ki pede na ekala babanda ona papa océan na binza kuna na lubwaku
et pas noko sango Kader ayebi onga na zoluba papa aussi amta yebisa bi tendresse yebisa kunki wana Kader go wana na moi lo to asenga finginga ngai na ko finga ete so na zo biso vérité loba ponga na za na directe mais na ko luka alendele na ko sala na émission pona loba o msetikel pona ko loba papi Kader ta bozengmo sa mbana posi yanga na iba na ngai te bono sa boki bondoki na bino ki bosatana na bino na ndaku ya vie sango nga tendance na zalate et puis na otika ozala mbanda na ote ponga za mbanda ba PDT ya mibale pona okelaki ndeko mwasi obozaki na ndaku mawa ndengo estroke mbongo et puis à part yo estroke basi apoto mbongo ebebe na ko pakola ka ba savon na yo na ba poudre poko kongola mbongo zo tinde na poto na France et puis comme message ça ba extra papi Kader ouais estroke na mbongo bokanga mwasi na ye na mwana po ko futa ba nyongo mwasi na ke poto na mbongo na bino bo fongola misu na matoi boyoka bozwa video bo quoi bo panza na moni okenda pe ma chérie okenda wapi na yana kabinde na ya kuna ma copine nga ma chérie Fifi Siwa Boni Fifi Siwa de moi na bebe vérité papi Kader ngai ki bomba ki mwasi na mobali na papa osenga na zalate hein na zalate na otika pe ko zalaka te bibi sanga wana oki et puis ndengo tseki tarif na yo so moi ça aussi pourtant yo mutu mobimba bazo sibo pozo sibo ozarap tu cherches quoi na comprendre tendance non te papi Kader bongola motema boya makambo ezali binende boya makambo ezali bien bamoziki na ngai bamoziki tendance la sirène bisous je vous love grave nanga bino mingi mais naza lisomo na betela bino hein na betela bino ba air moko boye na ke talaka nde ezalaka noko moyen na lamba bon c'était un bon appétit coucou nana bwese coucou na ma chérie ndeka to lingela donc voilà je vous love grave Fifi Siwa na moina nte akat atkela lwa de taille na lingi bino mingi likamona moto te tendance à sirène albo be vérité. Oh, je vous love grave. Mon numéro c'est plus de 143 89 96 25 430. Kader, mon fils, Mwana, Namba Nanote, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si quelqu'un qui paye des bons la motema. Si vous avez besoin de passer un ticket, un ticket là, il n'y a rien, baby qui est tendance à se faire la vérité. Merci, je vous love grave. Yves Maloué, Ozap, qui chasse ma cambo, boya otala. Boya, ba moziki na eboze belé. Zèle la fraise. Aussi, kate, tu me wana pas à moziki na biso te Maria wana okene bongo te moziki na boso na teko. Mutamutazana ndenga za conception na zèle la fraise. Yo pour la tendance la sirène, moi la langue solo. Ya. Oh là là. Walu vajinange, yo. Mamoué, yo. Mamou abalinge. C'est tendance dipinga la sirène, moi mboloke to pete. Mbisa ko tala kasko simbate. Fifi Siwa de moi-même. Fifi Siwa yo yebit. Fifi Siwa yo bon la sirène. Bao dundango donc voilà message na mona sabino lelo yango wana bon dimanche na bino nyonso na lela bino ya ebele bisous.